je dis bien, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Bandeko. Champion local toujours, Nene Sarabino qui est Maboko Yanzambe. Naboyi, na kolobateke na bâti d'escalier pour na yo, au lieu de la matière d'escalier. Pour na yo, au lieu qu'il y a un problème, n'a pas colonel Chako, au lieu qu'il y a un problème, maman Fatou, au lieu qu'il y a un problème, mon président Fatou Diongo, président Nangaya Kama. Colonel Chako moté en malamu côté aux alliés, Yoyangoyo, na lobby tout souni, na lobanini. Hein? Il y a pas d'ingoma les coutiniers. Il y a pas d'ingoma les coutiniers. Na episa ki bino boye. Après confinement, ba jera solo bitumba solo makambo solo donc oyo bondi mate e osalama. Mwenye ba kombe bandi na makasi ya nani? Ya président Fatou Diongo. Président oyo alingi ba sportif na suka. Président $600 kenda wapi? Na lobi na ngama kama wote na boy yo lobo kobela ngaite. Na boy na wa problème. Président il te ba vérité $600 ya ba biro e kenda wapi? Le président dans la musala kitoko a tesi ba combat ba champion pe ba bimi. Toki yo boy menga na eso ke ba champion ba bimi to ba ki be mission mikolo kala na ba champion to la champion te ko le mission te pote boy na biso oya ko loba ba beta jo na terete. Na te la ko mana o bonde ba beta jo. O zaki ndete to ko zaki te na o banga yi te be to ko zaki te tanga mnoko ko le global ba ti. Bolimbi singa la bishanza tambo moi quand je me suis d'ailleurs sur la mouton va betaki avec qui sur le plateau parce que on est na plateau dans la sécurité ça te va betaki yo mais na le pic à vérité lelo na kende ko boza na tanga na papier na ngai on est sabdo soki na kendaki mupanzi nini na papier oyo ya mabanga te papier oyo to tande ko to kendaki lelo to na champion ya Lukunga na ebisi bino boy abato ya champion Lukunga natangela bino ndenge nini champion kitoko elekaki na Lukunga tozongi ba champion mibale ya technique na ya fétiche na technique bongo Rambo Mobali nde azwaki ceinture ya technique na Lukunga et puis na azwaki ceinture ya fétiche organiser ça yo te ils ont sacré fumu président ya synagogue donc so moni synagogue c'est que ba champion ya Lukunga na fétiche donc nde bazana kisi riki efandi pa na bango na boy na ota commentaire belé pour le bo na boy tangu to tala kizuzu na mwamba kuna champion ya technique ya kinani ni Golba mwana ngaba tama nde azoki ceinture ya mwamba na fétiche eza bongo 5 étoiles mettre 5 étoiles tata mobimba ndeka mbonda ka bawembele tata mobimba ndazo kyango 5 étoiles kachaka tama toko ebiete na biso ke babinga ke ningi na kombo ya Asaka ndi azwaki na funa nani azwaki eza nango obino boka internet na technique bongo ezali pati anyata nde azwaki na funa na technique et puis na fétiche yalala nde azwaki yalala kacher ya kankokulu nde azwaki na fétiche et bongo na chango babunda ba kombe bunda mai kuna mabango nde basita ki championnat ko lobake na technique bongo 5 champions nde azwaki ceinture ya ba technicien 5 champions tala loboko monene abeti watu waliboko na yeto azui ceinture ya technique et bongo na fétiche nani azwaki malema G5 maître boko melanga bien maître G5 malema nde azwaki na fétiche na chango na te commentaire te bino moko bozo mona nga na représenter bino ka ba champion moko oyo pa boyi bango aleka pene misanu bulo safa aboya to mona mais babeta kioti oboya ndenge ni tangi yo babeta kioti mama misi motema malamu yo poko zoyoka ngala tangi na nganga ba champion muke bazo mate escalier vie di bonga maka pona ba ko mati côté ceinture wana nanya ko zango to ebite est-ce que okende poto to ebite na tena commentaire te mama miss ya ngoyo oui. Je m'appelle Maboko Yanzambe, nazana ba quartier oyo na fele bango na plateau awa mibale
na mbi de quartier moko spécial d'invité spécial mais na simananga de ba quartier mususu pe ba quartier ya solo ba grand féticheur ba grand technicien ba na simananga mais on a mis balé au bala ba d'invité nanga spécial moko auti braza méchant la vie que vous avez besoin bangi muté bébé to poupou parce que au moni quartier auti braza aye mais aza congolais abundaka na braza aye na kanda ya makambo championnat oyo yo lobaka mingi pona ba quartier baza na braza ba elibino ongokima okima te tubani male na la mpanzo ne mpanzo vous comprenez. Bonjour maître Sakefumu. Bonjour Yann Zambé. Maître Sakefumu na éviter ça non maître te bonjour champion Sakefumu obongisi champion cette commune est là Sakefumu yo liso banzambe esali opasi Sakefumu yo. Oui, bino ba bolobaki pona komba Sakefumu bolobaki trop mais la kamwe pe obeti ete azi ceinture yango maître Sakefumu de na benga maître te bolimbi ça on na benga maître na mesane to bando bongisa muke to mesala boro pe mais champion boka ngondie il est pesé